Papa, en tout cas, grand merci à Nenge pour accepter Yambanga. La qui brusquement, dans une arrêté pour nous sonner Bayer. J'ai l'honneur de vous présenter ma future femme. Donc, Yende, on a eu un certain mariage de mon père. Yekomo Dada. Alinita. On a Ita. Alisema mamuyote c'est qui? Asa na famille vraiment renommée na Katamboko. Comme ma famille na renommée? Non, famille moko yebani. Yende Asa leki ya maki mayo ya Sisa Bidimbu, l'ennemi de la pauvreté. Papa social. Maman Yependa alingaka pauvreté pembe na yete. Non yependa pauvreté ala pa yango donc ya penga nango na kombo ya Yesu. Na yebi. J'étais bon. Papa défendre $, et où tu peux Yamaki. Déjà, c'est ça. Ah bon? C'est quoi, papa? Nous avons monopolisé pendant la parole. Souci n'a rien à voir. Nous avons écouté, nous avons informé, nous avons pu nous faire des Nzambi, nous avons déjà fait la prière. Nous avons fait souci dans la prière pour démarche dans la libale tout justement, première article qui a associé à papa, ndenge Bible joloba ba nzambe baza ba boti na biso ya se. On a des villes baloba bongote ba boti baza ba nzambe ya se. Il faut ba koloba. Likaniso juya ko luka musali nzambe wana vraiment moi ton père na encourager nango. Parce que libala eze loko moko ezalaka facilité et loko ezalaka combattre loko la libala na vie na biso ya lelo ezali te lokolo juli kanisa ko luka musala nzambe yeba ke nyonso ba projet nyonso bino bokosala ensemble na Yesu Masia et longa et puis libala na bino et kende malamu. Et puis il y a tant que papa leki Bible lobby le mariage est une institution divine, que le mariage soit honoré de tous. Et puis ceux qui ont moni moboti à honorer libala mona na yete je vois la Bible je le banine et le mariage est une institut il y a biso le combien institut supérieur institut pédagogique institut Luvuambu papa institution ne veut pas dire institut supérieur au jour le bas ezali mibeko oyo utana nzambe donc tomona mibeko à l'état. Papa, là, on a devoir mon conscience dans les réponses. Dans la promotion, on a papier luta. Si tu as papier luta, Azana Jolie Lucano, maman Cécile. Si tu as va en Pacasa, Azana Naomi Miezi. Vous en comprenez? Si tu as Guillaume Vang le Quateron, Azana Moissina. Otali Fanfa Youssouf, 30 ans de pouvoir. Cette fois-ci, je vais honorer ma femme. Il faut décision. Oui. Officiellement. Et tu as le jeune Lélo, tu as livraison à domicile, à Saint-Émona, tu as même papa leki na ye tilelo celibat acha usema vile mugeni kwa hapa mugeni uko na mwanamke uko na mwanamke basi chakula mwanamke Yesu kule mnyumba na sepeli mingi isa na nga fier sur na moni surtout pour ça va jeune hein. Ils ont battu le soba tambola na mutu na bango bazali kanisi wana te okomisi mona battu le kola jouer au beta kena nzela famille paye bioté mais yozo beta mona et puis ça kanzambe kanda surtout ange Michael obi kola Michael na likolo yene mutakene ko sembe ya Moïse yene mutaboka ki satana na se azalaka ange oyo azali plus figuré oyo soka zo mona battu zo sama sumbo oyo zo tazo frappe nzambe na biso ange mona lokola guitare. Alors, bino quand même au niveau tout ça, mon corps, il y a été dans Nzambe, voir le bakike, tout balana. Dans la force, il y a des sous beaucoup là, éco. Barbie, quand moi, si on a balani, c'est les qui sont passés éco. Et le groupe de Nzambe, il y a un homme qui a la soki baba. Donc, nana kopika, nanzemo boimbaga. Kolo Yesu yaka kolo sokolo Yesu ina na opika. Moutouté peut être ma soeur. OK, moi parenthèse et puis curiosité quoi. Aussi boye bana banzato. Tu es entré dans le tout ça là.
Ouais, maman za moto bosolo déjà boyeba na bantu. Na kati ndo moko pesa bila makasi bosala examen ya sida. Pas jusque là, naturel. Non, OK, espérons qu'ils aient quoi. Espérons qu'ils aient. Oh, on a pu bino qu'ils aient. Merci amen. Bon, ngali ngala vraiment bana ezali bana te o bato bachola ka bana ni le bido ka boni yango ni bana esengela ka vraiment musel na tsaba pesa ba conseil alors yo oya mekidi mekadize yo oya na sense OK mekadi na lobito to sabeli nzambe to tiki retour ya bana na yo na maboko na yo zala liboso motambusi pemeni moninga misi bakubateli protéger bango na danger physique et spirituel nous sommes pas au on a tena na kombo na Jésus Christ. Amen. Amen. Merci. OK. Merci. Merci. Papa, s'il vous plaît, on va changer, moi, on va changer les arbres. On va signaler un peu ça. Attends, on va la magie. Oui, oui. Merci. Zela kasite vraiment soki aza escroc to comme n'allait des rencontres oui zela na beza non on dit matenga fona mona pena boki mona meso na mona mbwa fona mona ngo ata na pende na obenge bo onzi makati mukili ana tana mbele yango yeso be boko yeba bango na ko na misala na bango misala sio ndo biba dana la sapela yo chameli na chizi téléphone sonné qui jamais libre na tu déjà bien liberté ah samba zeni dans les un petit loba oh ce bon kata na peine oh oh ya mbati allô ah papa oza côté ni papa nga de na komi naza na coin venir hôtel à no lobaki naza juste ka na coin amen papa ok c'est bon papa non ya na robe moi mon poussé papa eh papa na la string olinga ngote na ke longolango amen papa merci papa ah c'est bon papa na ça va coûter canal otakanda te s'il te plaît ngani ngeka likambo to koma ngona suka parce que ngato na ifo makambo yo nzite yo moyo ki makambo yo kama makambo to na nga Jean Paul Mayat nzambe fa pabola bango il faut pambola bango ba dile faut ba prophète aux la grâce nzambe fa mona ka bango Eric Bonyo ba Moïse Kapen nzambe ba prophète Timothée Waouh. Joli. Maman, non. Toujours. C'est pour cela que t'es sorcier. Na bomona bakanga indoki akoyaka na pompe moko ya voisin na ngai na 4h du matin. Mais on est nessa yo ngabi mosiki toko boy na tayo yo basi wapi ngana sanga yi komi masanga pour du bon ya biso libala nzamba ko yeba ko facile. On va ventiler. Oui, mais ça va ça ensemble. Alors moi aussi à dire qu'on est dans cette alors plus informé alors plus ébélé baram tout yo bisa ki ya bisu si ozo benga yeto te meli bono yo kayo ngaza kwa nini ko
ofingisa kuba ya nzambe mpona nini oza moyibi olati posa nzambe pourquoi kangambanga na yo omana boye nasambiso mpona sambiso te tokataka contact na ye samba